Moi, je réponds de Bokechu. Moi, je réponds à petit Bokechu Valère. Moi, au départ, que dans la zone belge, prenez-vous à charge. Moi, l'air est grave, l'air est grave. Bangala, Babato, Maël, Makassi. Bangala. Bokechu a gagné poto à travers Pelé Mongot. Les 25, oh, toi, Linga Moukebaï, ça la t-shirt nayo, ça la banderole nayo, bateau ba quoi prendre kokuzong sa conscience na bango. Koye ba keno baza ba juge ya bandaku na bango te. Baza ba juge, baza wana pona ko rendre ba congolais, oh ya sali mabe, oh asali malamu. Bokechu d'abord na sous-sol congolais azanani. A représenter Congo na nini? A kena na flocor na poto, a boaka mbonda soki wapi. Mais maman a boti a fani na Bagumbu. Famille ne baza na Bagumbu aw. Bokechu na yuti bali a Kambongo. Atrali ko somba ta tole wana $1 atrali ko somba ngoti. Mais Bokechu na sous-sol belge azo fana na jusqu'à azuna mukandati. Bokechu la mungi na tongo a kati drapeau. Moi je me rappelle, et ça na ba Congolais pe baza na ba lolenge lokola ya Bokechu. A Congo loi liboso yaka epa Mukebai. Député sala inana touché mbongo na été Mukebai. Député ozomona kano président de l'Assemblée pasteur. Dimanche pe asimbi Bible a fongoli basi plein. Moutazu pe bijou alati azu blo amateur alati azo kalilo banzambi. Maintenant mambo basali Mukebai. Procès à Mukebai émérita ki lelo ba électeur na ye ba congolais nyoso na diaspora comme na Congo ezaki 11 provinces ba komisi 26 provinces. Oh na kisasa fulu apa bozo kolongola te. Mais bo komisi li bato 26 provinces pour ani. Mais bo ketu de pas kenda. Bon na moni pe na YouTube ba sali penda mutu mais ba fongoli awo. Omoni tono ezana valeur soki biloki sana kati. Soki ba fongoli yango ekomaka maya ta ya mbula ye na loyenge ekoti. Lelo Félix Tshisekedi ezo sala soni parce que même na communication bazo communiquer malamu te neta affaire Mukebai. Ozo ka bato loba kano chef de l'état nda lobby parce que communication à présidence bazo ko kelo côté. Mama Mukebai etali président nani. Oui, salut chers internautes, Batbenga toujours Kolanda Bisso, partout dans le monde entier, à travers CL News TV, mon pépé Yassika. Merci à toi Christelle Larose, merci à l'internaute nous sommes ton abango pona Kolanda Bisso toujours de partout dans le monde. Namasori amboka lelo tembebino et penge fofana, n'eto solo masolo vraiment très important quand des mongo ils ont évolué et ce faut les autres qui est bien tous qui est mabe ba pour ça mec Mukeba ba pour ça enseignement ba pour ça belé yango na mbebino penge fofana. Bonjour. Moi mboka mbote boni santé bato ba comprendre to sale mission oyo soko moni kala ba mikolo soki ba ke ko fana c'est ça que likambo ezali depuis ba ele biso ba bureau na ba médecin ba verni makambo bebi. Moi je me rappelle nga za villageois yango bato balinga ngai balandaka kitoko na ngate balandaka beauté na ngate bato balandaka comme ndenge Lumumba bandaki. Lumumba c'est un simple villageois. Mais na tout na Lumumba kufa na agini. Peut-être que Lumumba est na mboko professeur Lumumba nani. Depuis bato ba omi ko tanga na ba Sorbonne, bato ba omi ko uta ba États-Unis na ba diplôme, ba bomi mboka. Kabila fait 18 ans dans cette pays madame.
bato lelo baza na ba dossier bato baza fier otiki mwasi na bana ndaku oye na mutuka na yo koti awa moza komi tuna ni na servaka mboka. Ça me fait mal. Congolais sont moni policier fois sepela. Mais le comment moni policier au bangi. Ozomona. Bato so banga po ani. Et ça la kesengo. Parce que na mboka na biso bato bazala ba konzi. Pona nini okozala ne sengo ya komona mokonzi na yo soko salimbeba mokonzi a sauver yo. Ozoko pan ndenge toza awa. Ozomona eza esengo komona policier no ozomona ba mama na biso boui. Bazo défendre mboka. Ozoko pan eza soni moko teke soko moni policier obanga policier ne fa sauver yo. Policier ne fa défendre yo. Osalimbeba policier biso ya no ba telemaka boyi, ba kenda kaboyi. C'est ça. Toza na besoin ya ba konzi. O ba koza na souci ya peuple. Mokonzo alati kazaka peuple amoni keno kazaka ya lokumu pona peuple na ye. Mais ça keno bato bazo tenga misa justice mboka. Bozomona ba fongolo mutuka pona lokumu ke ozo sala mamba bien na mboka na yo. Mais ça ke ozo mutuma ozo rendre bato bazo lela na bandaku. Ozo comprendre. Motomo aza koko ya Congo azate. Ba ko fongolo mutuka lobi okokende parter okoza soute. Amen. Bato basa 18 abaleli. Lelo Félix Tshisekedi ils ont ça la soni parce que même na communication bazo communiquer malamu te na ta affaire amukebai ozoka bato loba kano chef de l'état nda lobby parce que communication à présidence bazo ko kelo côté mama mukebai et etali président nani yebsangai na Congo loi liboso ya ga pa mukebai député sala ina na touché mbongo na été mukebai député ozomona kano président de l'assemblée pasteur dimanche pe asimbi bible afongoli basi plein motazu pe bijou alati azu biloko mato alati azoka liloba nzambi maintenant mambo basali mukebai comment bakoka nga député moto azana militaire à peuple lokola nyama ozomona pe moto aza juge o il fallait que non à rendre bato pendant eloko esengeli motafani na kiti azoba lukondi ofuteli mwana mbongo na Congo loisir mwana azo sakana ali pati tande bato bafandi po anini. Parce que bato ba votaki Mike Mukebai yango tozoloba le 25 bato nyonso baya ozomona parce que awa bayo waka na base Mukebai aza moteki ndunda te aza député national ba yibi siège na ye Mukebai atika député provincial place eza place soko osali likambo ba bengisaka mututi batalisi yo mais lo lenge mamba Mukebai ezokende malamu te. Ok, malamu te mais ndenge ba kenango ti le 25 yo ziongo ndeni le 25 ba reporter ba bi dossier ba comme nos invalidé maman a eza CPIT na CPIT na ba kenon après le 25 après le 26 après le 22 procès à Mukebai émérita ki lelo ba électeur na ye ba congolais nyoso na diaspora comme na Congo ezaki 11 provinces ba community 26 provinces on a ki sasa fulu apa bazo kolongola te. Mais bon, comme c'est libre à 26 provinces pour année. Na outi na lomami ozama non mutu keleki bana bazo nyukuta sur la pétrole. Développement zati. Na ba Sankuru, bato ba otanga kombo Lumumba. Lumumba il est de Sankuru. Na Sankuru lo kwezate. Mobutu aza mutu Équateur. Bon, ngai na zoloba, Mukebai aza élu na liste Songolo parti politique Songolo. Naza na posa ya komona le 25 na mona batoupe parti politique ya Mukebai aza député élu parce que ça soni toye awa bazate yango to mata ba juge bazo sakana na batu le 25 o to alinga Mukebai sala t-shirt na yo sala banderole na yo bato ba ko apprendre ko kuzongisa conscience na bango koyeba keno baza ba juge ya bandaku na bango te baza ba juge baza wana pona ko rendre ba congolais oya asali mabe o asali malamu ndako batongela famille moko songolo te batongela congolais nyoso c'est ça batongela congolais nyoso Fofana makamunde ezokende vraiment bien te to continue likambo enseignement otomona lelo ba professeur bazu férié bazu babike bana bazotanga te bana bazo se plaindre bazotanga tant que molobeli ya mboko kolobani na kolobani bato ba dirige mboka na COP Willy Bakonga tongi be école na ye batie ministre ya enseignement amoni ta dirige be école na ye ndenga dirige ba para ya bana classe na ye alobi lelo Minerval $500 oyango zo mwana na tozo comprendre le côté
chef d'état qui est na est moi nanga bele mambo ya enseignement alors où dans enseignement primaire abi où ali razo kende c'est leur vision na ye même université ba bourse il faut zonga est-ce que Willy Bakonga azo ba bongo ministre auto longwa excellence hein il faut benga bango be excellence Steve Mbikai azali na cartésien ça dit Moussa toi asali na OIA ya kotonga biso cartésien tout ce côté ya OIA ozomona bato ndenge wana ça dit motaligi ya ministre pas tonga sur école yango moni souci na bango ezaka ba école à l'état ekufa ba école privée comme ebele non moni pendant 18 ans bato basali hôpital général de mama yemu elala ekomaka ba nyawa minene ba pukwa minene po bango batonga ba hôpital privé sota ba hôpital mingi ezaka ba hôpital privé mama yemu à l'époque bato ta out Afrique du Sud bazoya ko zo soin aw ba ebi ko boya Mobutu bazo leka na pont Marichal bazo ki na stade des Martyrs ba otu ba evazaï ozomona mais motasali 18 ans boyi kotanga Mobutu omoni na vie toza bantuti lolengo salaki bato nde bakosala o lelo pe ezo apeshe biso te nakotanga Kasavubu nakotanga Mobutu nakotanga Muze natangi Félix eko apeshe mutu te po tomona pe na bato bauto leka batangi Mobutu batangi Kasavubu bakomi na place ya Mobutu basote mais mutaza fier aza excellence na mandat wana aza conseiller mais Mobutu okita omata aza président na mboko Fofana, réaction à Fofana par rapport à Bokechu. Dès que tout le monde a passé drapeau ya mboka, nandenga libando kolo bani. Moi je répondre à Bokechu ta. Moi je répondre à petit Bokechu valeur. Mon taux de départ que dans la zone belge, aye ba ata ko loba que non, prenez-vous à charge te. Mon taux azo loba, l'air est grave, l'air est grave. Bato bangala baba to maele makasi. Bangala Bokechu akenda poto à travers Pelé Mongo. Tanga azolo banakei na pepu na mati Pelé Mongo motabema na poto ti. Siko lelo Bokechu azui penda drapeau mo ndenge zo pepa boy. Papa zolanga ba drapeau oyo. Eza yonga ite. Eza drapeau ela sa symbole ya pays RDC. Ozomona RDC. Ozomona mais Bokechu amemela tsege di cercueil. Les gens qui changer de drapeau, ils ont un bateau, ils ont une qualité, il y a des mayele, ils ont changer de drapeau. Tous les drapeaux, il y a comme un drapeau. Bokechu d'abord na sous-sol congolais, Azanan. A représenter le Congo nani, a kenana flocor na poto, a boakambonda soki wapi. Mais maman a boti a fani na bagumbu. Famille ne bazana bagumbu aw. Bokechu na yuti bali a kambongo. Atrali ko somba ta tole wana $1 atrali ko somba ngoti mais Bokechu na sous-sol belge azofana na jusqu'à azuna mukandati Bokechu la mungi na tongo akati drapeau. Moi je me rappelle ezana ba congolais pe bazana ba lolenge lokola ya Bokechu Chimanga pas ko visiter ba ko visiter Bokechu parce que ezana ndeto za boye moni mituka bato ya mituka baza bato ba yepe na transport baza moto pe azana mutuka mafuti transport pe aza. Ça dit, bateau bazar ko raisonner le Bokechu bata pe na Belgique. Mais Bokechu aza na Congo na habité. Aza représenté à Flocor, aboma Flocor ngo bandakal. Ce qu'on a bateau ba soutenir Bokechu na habité. Lelo parce que tout ça ya Bokechu asala ka ba pesa kaila. Lelo bango peut retourner bango baza na positioning. Bokechu asala école moko te, même na Belgique ata place moko azui formation na monité. Parce que tokenda na poto pour nini. To apprendre maele na bango to na ngona mboka na biso mais Bokechu de pas kenda bon na moni pe na YouTube ba sali penda mutu mais ba fongoli aw omoni tono ezana valeur soki biloki ezana kati soki ba fongoli yango ekomaka mai ata ya mbula ye na loyenge ekoti ça dit Bokechu faut to luka place ya otiayi na société eloko to eza utile mais Bokechu faut ko luka penda batu o bazo sala musala penda et classe même atana ba société place ba ko tia Bokechu parce que amemela tseke di cercueil mais yemora ya ko bonde ya tseke lelo akati azui drapeau akati bon to répondre azape na Zaïre pas à la kata so azui drapeau Zaïre alati a eu ko expliquer so drapeau d'abord ya Zaïre lo bagani on komi te Bokechu nanga tunie kaka alobi drapeau o eza mabeto pasoli. Ah oui, quoi expliquer biso drapeau ya Zaïre. Signification nango ezani. Abandana lukane loko wan. Après tu vas répondre.
mais tout n'est qu'à question afandi na poto depuis encore yebisa biso drapeau ya Zaïre message nango ezani pour drapeau eza mabe to longoliti mais ya proposer bisoni c'est ça. Oui, Fofana, si ko yo pona bana oyo bazolela na ba ndaku bazolela ke bazotanga te idée nini parce que nous stobi ki za 400 jours il y a chef de l'état malgré 100 jours c'est coca mais to comment quoi ça 5 chantiers puis ça peut te gagner 100 jours to moni baso de monter zo mata mais enseignement ya bana oza prioritaire to moni bana Sacré-Cœur bazolela ba idée ni okopé ça peut-être bato ba Rolanda biso ba ko commissaire message na chef ngana to zara ba panzi sango ngalo na yebi ke na chef l'État nenga zosonga pona okalo même atati ko pesa pema na yenenge Jésus asala ya osalango pona Congo mais est-ce que ba conseiller na ye bato baza simane bazon dimela yenga makambo azoloba que tout le monde ya zoloba boye ministre enseignement zoloba boye na azo contredire nani mais tout le monde dit que non FCC na cache basali coalition mais bon moi ko ezate et IDPS pena INC salobaramu INC mon peuple asik IDPS salobara les peuples d'abord. Mais bazo au Canada. Vous avez tout le chef d'État tout naïe parce qu'il y a à boire et à manger. Félix a causé la moussala et mon côté. Oui, à chauffeur, chauffeur a kuma moutou à ce que ça bien. Ce que moutou est un problème il faut mécanicien simbango. Mais marambo non les autres qu'il faut d'abord tout soit moi terre. Chef de l'État a lobby trop na ba chaîne à Mindele. Tout ça a posé pendant chef d'État d'abord à soigner on a biso. Pour tout le monde dit bazo bima trop bazo bima tout le monde o azo sala mais biso to na posa pe non azo nga nous to suana unayi pourtant to banda ko kende limité na ye même retourner ya Addis Abeba o ba finga kai ka keta la match na Moïse ezara ba caméra mike ba bloka mike ndezalaka na ye depuis ba caméra minene accompagner ye na bato o ba ko ba ye matama bato ba bali na pouvoir. Oui, Fofana, question nanga suka poto chuter. Tozala hana na makala kuna inondation grave lobby batupe ba choli bana ba kufimisa tout mona ta mabanga morote bazobwaka population ezolela babi ke batu baya ebele eloko etikala ko changer te. Non batikala mona député morote ya tambola bona poto parce que lobby mwana moko akufi kuna. Yoko loba na ba konzi onyoso balinga biso parce que toyebi ke soki to yambi yo pe batu batala rachète na biso peut-être un message comme appelé et pas à mon konzi yambo kaye mo. Bon nga ina za fier makasi parce que Félix a sa victoire na biso. Ndenge bato babanda ko témoigner que na tambo na Mobutu, ndenge bato banda ko témoigner que tu es na Kabila, tu es na Fidèle, tu es na Félix. To bandaka na Etienne Tshisekedi. Tango tozo défendre IDPS. Bato bazate ba mona biso banguna. Tango to komi apezo défendre magazine, to komi apezo défendre IDPS, to zala ke beleta. Lelo moi je me rappelle que je suis fier. Eza combat na biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi na maman Marthe, moi na Etienne Tshisekedi, aza victoire na biso, ya génération na biso, aza victoire ya bino. Pourtant to zo côté na permanence ya IDPS ba beti gaz, to côté na permanence, to zala ke beleti. Oh lelo to zo mo saka na batu. Ya on a lobi que non. Président a voyagé moins mingi, mais nazo senga. Alors que la abisso, aswana on abisso, parce que mambo etambola bien ti. Vous allez prendre, bateau bazon mérité koloba bazo loba pour anini, terrain football les vide. Bisso to lobi, Félix, azan associé en mboko. Mais ndinga na ye. Comportement bango ezandenge ni. Moto azo ya ko bala no opportunité moko boy. Moi mo bala kambala moko na vie. Au bali pe famille ba sepeli au boti pe moi no ali boso mais boni ozobota na mwasi ndako ozobota na makango est interdit non za musulmat kora autorisé nga ko bala na basi ko bala basi 5 pe ko tia bango na ba condition malamu ko bota pe na bango nyonso ndenge moko même mabeke na bali na bota na mwana na Kingasani na bota na mwana na Canada na bota na mwana na France on les invite Vous avez une valeur, vous ne représentez rien. Ata ba kotandela ma puta mais dans la société vous avez le côté. Motivé vous avez la constant. Et puis qui c'est tout le bas motivé. Vous avez président de la République à lobby congolais nous se phase à la l'aise. Maintenant makambo Mike Mukeba président Kombo na Izawapi. Yango tozo luka to tunaye na FCC bazo tambola ndenge nini. Pour bato bazo inisa président bato bazali. Neti ministre ya enseignement primaire azo inisa bato président.
C'est affaire foncière, azo il dit ça bato président. Ba comportement to rola ba juge boy na parquet, ba o inisa bato président. C'est-à-dire là on y doit changer. De bato zo ba no ezaka voiture kala, mais chauffeur ga kande ba changer. Pour anini ba comportement mususu, mais Félix a une vision ya ko changer mboko. Boki discours na na estate. Mais est-ce que bato baza derrière yé? Baza posé à makambo ndenge wana. Maman, ngai on ngana oloba kana bato nyoso balinga ngai. Merci, ne bolanda biso bo ça adhérer toujours na place c'est sérieux. Les lombu les betites. Mais moi so openda bimi aye poto de information à Mike Mukebai. Ngai penge fofana za o abino, bolanda nga pona kitoko te pona za kitoko te. Mais bolanda nga na défendre mboka nga pona tinda nzambe na bota ma congolais te. Numéro na nga téléphone bato balinga ko conseiller nga po o déjà na zui ezebele. Mais moi ba remarque nous za la rappeler bien 084 84 036 69 084 84 036 69. Nga ba sombeli nga voiture. Mina lo senga bato ya malamu, bato na diaspora. Bo edenga pona zwa mutuka nanga. Esa nga esengo mutakabelenga mutuka Richard Pangi na Miluzi. Mais mutaomemelanga mutuka agence moko peka ya diaspora JFM service. Et osa nga bia doanti ba professeur Jambele, ba papi Chako Cashman. Soki penda o edenga bo ekar nanga yetane to toye aw. Toki makoloti, toki welaka ba moto, mais soki oza na voiture, okomema bisoti. Tonga aza na voiture, okomema ngaiti, tonga na komema yoti. Courage na musala ezala ande boy. Journaliste a préféré okufa na place oyo esengeli. Ba olobela Mukebai mais yo ye. Ngana ko remercier. Oui, merci beaucoup à toi et Penge Fofana. Merci na ba internet nyoso ba linga kabiso kolanda biso toujours de partout dans le monde entier. Merci à Christelle Larose, merci à Rocard Missi le mignon garçon en direct de Milouz. Merci à toi, merci à Christelle Biongani, ma soeur chérie. Merci Nayo, merci na ba nyoso bo s'abonner toujours massivement na rappeler pe wana mutunanga papi Chako le Cashman iton na ba bois que ça nga bien. Merci Nayo, donc bo contacter biso et cela biso bien bon encourager toujours biso parce que biso là chaque jour on a et ça mo imbula toujours pour ça nous information donc bo soutenir Fofana mutukana vraiment il faut ya makasi parce que nabi ke batu balinga biso bazana pour ko soutenir biso. Merci à toi Hermas Tadi, merci à Gola Maela. On se retrouve à la prochaine, restez branchés sur CL News TV, vous ne serez pas de-ci, à bientôt. Bye bye. Mokili bazako binela bango bazako kumisa bango yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye oya sala ya minene na bomoi na ngatikisanga mabe achanja bomoi na ngalolenge ya kozala ngasae abongola bomoi na nga oh yeso yoe Atamasomo na ngai komi lokola ngolae tambe na bomboye yondo nimisaka nga pe opetolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsemo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulagenga mwana mpate Alléluia nzambe na fomo
Seigneur. Waina ye kotombola kiti ya